Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, ana jali ko gumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, ana jali ko gumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Poete o jali Nzambe, ole kilikolo na nyonso, ngana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete o jali Nzambe, ole kilikolo na nyonso yawe, ngana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, ana jali ko gumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, ana jali ko gumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Poete o jali Nzambe, ole kisatana na nyonso yawe, ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete o jali Nzambe, ole kisatana na nyonso yawe, ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Okiti ya bokonzi na yo, Emmanuele eko umela seko. Kiti ya bokonzi na yo, Emmanuele eko umela seko. Oh, délivrance yo eu tina yo, Yesu nanga eko umela. Oh, poete o jali Nzambe, ole kisatana nangu ya yawe, ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete o jali Nzambe, ole kisatana nangu ya we, ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo jali Nzambe, ole kisatana na nyonso yawe, ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo jali Nzambe, ole kisatana nangu ya yawe, ana jali ko gumba mela yo, lokumo kembo na yo. Tozo kumisa Nzambe tata, Nzambe oya bateli biso journée mobimba banda tongo tina pokwa oyo, Nzambe oyo apesi biso souffle de vie. Tolinga ki tozala compté parmi des morts, tolinga tozala ke tosi tokoma mikuwa utakala, mais azali ko batela yo na ngai tala mbula wana oyo komi ebele bakoma na ngote, ndeko na ngai tozo kumisa ye na pokwa lelo. Nous sens tout, le roi de rois, le Dieu qui vit éternellement en toi, il y a ni changement, ni ombre de variation. Soki o batelite, mo bateli akobatela sepamba, o bateli ngai banda tongo, tila mama oyo, nazali na souffle de vie, ebele to la mukaki na bango na tongo, e bakomiti na pokwa oyo te, Nzambe na ngai na leki bango te, naza meilleur te loko koleka bango, mais ezali ngolu na yo likolo na ngai. Bien méritons le Seigneur, soyons reconnaissants. Allez, manifestons notre gratitude envers notre Dieu pour son amour. Son amour est infini. Et on dit abattelio, les konanga, baoyo bakufiwana na malade, baoyo bazana basoin palliatif, baoyo bazali na bakoma na miniti oyo yo leki bangote, ngana leki bangote, ezali ngolu na Nzambe. Reconnaissons que azali Nzambe
azali ko batela biso kanisa uta le 1er janvier tim kolo alelo tala ndenga azali ko batela abateli libota na yo tozokumisa ye papa soki na yo te na linga nazala na bomo te ebele tomona kina bango le 1er janvier même ba comité le loté nzambela ngai na komisio obateli pe libota na nga obateli bana na nga bondela pona mwasi na yo abateli mwasi na yo abateli mobali na yo ende kolanga kumisa et attendez que ozalaki éprouvé kumisa ensemble que non nyonso et utaka et pas inaye tozo kumisa et reconnaissons que il est notre Dieu azali nzambe yende mo bateli malam bien aimé dans le Seigneur ça ça to bandiko tika reste ya tango etika le pete to si sambula na maboko na ye papa batela ya ndekolanga tozo bondela Seigneur natiki reste ya tango oyo ngai elongo na famille na nga elongo na peuple oyo pesi ngai na kamba nzambe tata batela biso pour permettre tes maladies comme la biso, pour permettre que l'accident comme la biso, pour permettre que koufa comme la biso, pour permettre que l'ikama songole comme la biso. Non Seigneur, pour que malheur ne nous arrive. Seigneur, protège-nous, garde-nous. Parce que j'allais nzambe, toté le motema, bobeli paina yo, yonde mo bateli malam. Alléluia, batela papa, batela, ibota nanga mo bima nzambe tata, batela. Alléluia, nzambe tata batela pe batu nyonso na vanja bango na quartier oyo batu nyonso na vanja bango na balabala oyo batela bango ya pona kondima na yo ebikisa batu ebele batela batu oyo na vanja bango na immeuble oyo na balabala wana mais bondela ha batela tina ba oyo ya village ba ya famille na yo ba oyo kuto yebi ba kombote na Saint-Esprit yebi bango nyonso apali botala ngai tribu na ngai pays d'origine na ngai batela bete jali nzambe. Alléluia. Zobondela nzamba abatela bandeko kuna pena na est ya Congo place que baye ko imposer guerre na Congo batela population nyonso batela ba soda nyonso bazali kuna na fond nzambe tata batela bango batela président ya mboka batela ba konzi nyonso nzambe tata toute autorité vient de toi Seigneur mabele wana ezali mabele yonde mutu pesa ba congolais babo basenga yo ko senga te kala ba komi ko ya ko boma bango kaka pona mabele batela mabele wana batela mabele wana prière na yo esala musala yango de sengele te to fongola ba prière na biso esala kaka limité te au nom de Jésus tous au bon de l'ensemble batela pe ba frères et sœurs dans le Seigneur ba chrétiens nyonso dans le monde entier Seigneur batela bango basali ensemble à solo batela bango bana ensemble à solo batela bango et ensemble batela ba église na biso nyonso dans le monde entier bomba biso papa bomba biso nzambe tata couvre-nous Seigneur notre Dieu par ton sang précieux a été monde des ténèbres et mon abisoté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu allez commis qui dit boson en zambé, tu allez kosenga mon en zambé, l'icolo nabiso, n'importe quoi l'élo. Seigneur, pardonne. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Seigneur, à qui irons-nous? Alléluia, papa. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, pardonne-moi. Bénion so na sali, repesi le compte désobéissance nanga, ba manquement nanga, ba erreur nanga, ba faiblesse nanga. Papa Limbisa, alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, il est écrit que il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Yango Zambe langa justifié bananga, justifié libota langa mobimba, limbisa bango Zambe grâce na yo, ezali kolo bananga grâce na yo, gracier famille nanga mobimba papa. Et Seigneur, n'est-il pas écrit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, avant la péché famille nanga, au gracier bango, au nom puissant de Jésus, à part de Seigneur notre Dieu, justification na yo, au justifié biso, n'importe quoi les lots. Ça c'est bien aimé, toujours invoquer le sang précieux, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Makila o, apa na meli makila o, na meli si famille nanga mugiba, bana nanga makila o, et purifier biso, na basuir nyonso, yanzo tope ya molio, makila o, tobele puissance ya makila, et couvrir biso, et couvrir bandako na biso, et couvrir activité na biso, na sopi makila na yo, na ministère o, Nzambe, et na télévision o, na ba réseaux sociaux nanga nyonso, na ndako nanga, na bana nanga bisika nyonso bana nanga bazali kolala kotambula makila nyonso bakolia komela et la couvert ya makila ya prière ya makila ko bossa na yango atamukete invokaka toujours makila na banzela nyonso tokotambula nyonso tokolia komela et la purifier
prier. Alléluia. Et mettons le Seigneur, non seulement la puissance, il y a aussi la victoire dans le sang. Victoire, tatule longa, na odonso, ebaki ko kate, na ane oyo, na tangu etikale oyo tozo tatule, elonga Yesu Masia, likolo bandoki, likolo Satan, likolo beshek nyonso na vida na tozo tatule, elonga makila, na poko alelo, elonga makila, est-ce que mtoko, akoko prier na ngai, elongo na poko alelo, et monte dans la prière, tozo tatula, elonga na bana, et elonga dans toutes les circonstances de ma vie, et elonga dans toutes mes entreprises, elonga, Seigneur notre Dieu, nandaku oyo, na ministère oyo, elonga, yo pe bonde la nandaku na yo pe na vie na yo, tatule elonga, na bana na yo, hallelujah, na bana na nga na tatule elonga, munguna longa bana na ngai te, munguna longa ngai te, elonga makila, bibi ya elobi ete na likolo, balonga ki pona tina makila oyo échanger te, papa, na tatule elonga, au nom puissant de Jésus, na tatule elonga na poko alelo, na ndako oyo, na butu alelo, dans tous les domaines de ma vie, na nyonso, na famille nanga, na tatule elonga ya Yesu Masia, il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, na tatule elonga, et papa, na démarche na zali kosala, ya bondela, na santé, na yo tatule elonga, na finance, na tatule elonga, dans tous les domaines de ma vie, papa, elonga, et à la partage nanga, elonga, la victoire, et à la partage nanga, au nom puissant de Jésus. Mais tous allez couper ça c'est pour moi de moussant tout dans Zambie à télé misabiso na prière à salabiso ba flamme de feu. Alléluia Seigneur, cher Saint-Esprit, toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu, salabiso flamme de feu, na ministère ou na télévision ou na bande de connaissances, salabango ba flamme de feu, na banana biso ba topé la moto na prière. Seigneur, allume le feu de la prière na katia ministère ou na mutudion soit salikoya ou azalaki malemba na prière. Seigneur, azo moto la prière. Dans le ministère, papa, pelisa moto na bandako na biso nyonso to pela moto kati na biso tozala moto pour la prière, moto pour la Nzambe. Alléluia. Alléluia. Exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Alléluia, papa. Télémisabiso, tout téléma la prière, tout les matés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sentons dans Zambé Kamanga. Alléluia. Alléluia. Activer la faim et la soif de Dieu. Katnanga. Nakoma les passionnés de Dieu. Nous avons un combattant spirituel, un guerrier. Alléluia. Pelisa moto Katnanga. Au nom de Jésus. Doit contrôler la vie nanga mobimba. Doit contrôler la ministère. Doit contrôler le peuple. Zambé, je contrôle la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Notre commission, papa, pour la grâce au accordé, biso na poko alléluia. Et tu as que se présenter le bosonayo. Alléluia. Nyonso du début jusqu'à la fin, nous sentons dans Zambé na poko alléluia. On doit contrôler à nyonso Zambé tata. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Dans le ministère, oh, kaka Yesu na Yesu. Yaya, mutwako sayote na binzambe nzambe mutwako sayote na ba brochure mutwako sayote na ma tradition na coutume oh wana banzambe mindele toza banzambe bazai belete soki bongo mabele tozaka mabele moko likolo moko toza na banzambe boni tozaka na nzambe kaka ye moko kama kaka na Yesu pesa motema na yo epa na Yesu yango de na ministère toko mata toko kita toko kende gauche droite Yesu kaka le royaume de Dieu kaka ya pela moto kangama yango tozala sima na yote yakatango nyonso pokwa nyonso tozali awa ete to pelisa moto tolala na kimia au nom puissant de Jésus-Christ ndekolanga yango ndeko zanga te invité pe ba ndeko msusu ete tokoma une grande armée pour notre Dieu ba famille na yo ata pour tozamba tout même ma famille na yo bazali. Alléluia. Pesa bango invitation était au ko déplacer te kaka na ndako na yo connexion na yo na ka place au vendeli wana to banda ko pelisa moto ndeko na ngai soki kena no sabonate ndeko na ngai sabone na yo pona ko appuyer musala o like pe bo sala ba commentaire ndeko na ngai pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ozali na adresse moko ya malamu ndeko na ngai yango nde na micro ya poko alelo
ezali mote Philippe nazali attends ce ezali mbala ya liboso kombolanga Philippe nazali wana ete biso to landa la doctrine fondamentale ndekonanga yango ndi avant tosisa ndekolanga na tosisite tokotanga maloba na Nzambe otanga maloba na Nzambe pe tokokota na prière agressive ya pokwa to agressaka pe bango ete tozana temps moko difficile yango ezosenga ete tomatisa niveau ya prière volume ya prière na yo c'est augmenter yango susu po ete tomona munene na Nzambe soki nano s'abonner na yo na pokwa lelo ndekolanga pona ko appuyer musala oyo ndekolanga yango nde sans plus tarder bien aimé dans le Seigneur tokomi na tango ya koyoka maloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi moment ya koyoka liloba na Nzambe, liloba na bomoy, yango zala attentive pona koyoka maloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, ete toyeba nini tozali kosala. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali komona ete batu tozo bondela mingi, tozo gêner mingi, mais tozo mona différence ezalité, tozo mona changement ezalité yango nde awa na ministère autolobike tozali koya na mettre accent sur la parole de Dieu peut-être mutu oyeba nini tozali kosala po te toyeba ke tozali wapi tozali kokende wapi. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali na kokila te mais ezali ete tolanda ndenge Nzambe alingeli pete tomona loboko na Nzambe na bomoi na biso. Tolingi isusu teke ane oyo ezala ane ya basolgan. Tolingi teke tomona ane oyo ke tokoma susu tina na le 31 décembre susu ke tosali eloko te ndekonanga ke eloko echangé te mais eloko eko-changé ezali Nzambe mutu achangeaka yango nde il faut toyoka ye toyeba ke nini alingaka te. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi azoloba ye moko ke non peuple na ye oyo ezali yo nanga tozali détruit tozali anéanti faute ya connaissance ezali te bato bazali ko aspirer te na parole de Dieu, bato bazali ko linga te ke batambola selon la parole de Dieu, ba se conformer na maloba na Nzambe, bato bazolinga te ko tambola à la lumière de la parole de Dieu, bato balingi ko changer te. Bien-aimé dans le Seigneur, soki ke olingi ko changer te yango nde okomona ke vie na yo e ko changer te. Bien-aimé dans le Seigneur, alobi na Josué ete maloba oyo buku oyo elongwate na munoko na yo okozo buku wana te ya mukanda ozo yango otia na munoko na yo ezali expression ndeko nanga pona kolakisa ke non il faut tangaka maloba na Nzambe na 2023 oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, soki ke banda ko tanga maloba na Nzambe te tanga maloba na Nzambe soki okoma bamsusu bazalaka atlandaka zokoma mais soki ake abwaki yango azongelaka susu te. Bien-aimé dans le Seigneur, tous en temps moderne oyoke okoki kozongela ba mateya oye neti kite lekibo oye ozongisi kanga na place kaka ya mateya wana ke non mute alobaki nini ekoko kota kati na yo nini oyokaki bien te. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali très important battant na biso libre ezali ke tozali kaka na ba théâtre de chez nous, tozali kaka na ma Facebook, tozali kaka na ba réseaux sociaux, mais tozali occuper parole de Dieu te. Et pourtant yango nde mutu ezali ko lesa l'esprit na biso yango soki esprit na yo elete okoko la te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de awa tozolobela kanga makambo ya royaume, awa tozolobela makambo ya Yesu Kristo, awa tozali kolobela makambo ya dénomination te ndekolanga, tozali kolobela makambo ya Nzambe, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons qu'un seul ciel, nous n'avons qu'une seule terre, nous n'avons qu'une seule vie éternelle. Mutu nyonso akoya azoloba na ndenge na ye mais pona kolakisa ke il faut tokanga makanga na Nzambe. Nous n'avons pas de Dieu banzambe banete Nzambe mokote ya Afrika sala kitende ya lola ya Afrique ya bandele pe asali côté na bango kitende mususu. Non, le ciel a été créé par Dieu et par Dieu seul. Tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons
nous accrocher à Dieu. Yangonde na 2023, et il faut que bah regard na biso et ça la tourner vers Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, tozokota na sujet na biso, toza toujours na la prière. La prière, ezali eloko moko okoki ko bosana atamokete bosana makamnyonso, mais ko bosana prière te. La prière, c'est une arme et offensive et défensive. Ya ko attaquer nango munguna pe ya ko se défendre nango, ya ko se défendre nango yango de temps tozali ko ya ko vendre et pas une ensemble que Zambe a protéger, Zambe asunga, Zambe asara. Tokogi mais tendance ou ezali la tango na lelo ezali kaka ba mais ezali kaka ba prière offensive, défensive et likoloba Zambe batelanga, Zambe protéger, Zambe sunga, Zambe talabo tango tozali ko lakisa ba doléance na biso epai na Zambe pour na ko benga ke Zambe akota na vie na yo à intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, yango prière bondela au moment favorable ou non. Ozala ke uzaya kolemba, ozala ke uzali ya kolemba te. Mieux vaut qu'une prière elemba que prière ezanga. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de ezali très important. Yango de eloko ya liboso o diable abundisaka ezali la vie de prière, la vie de prière. Peut-être au bon de la tête que olala oya ko se lever na butu makasi vraiment na lali na bondelité ba msusu zali kendenge ka to bandika ka culte bo to bandi ba prière bo ko ya ko la mukake culte et Cécile était prière et Cécile. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde kangama bondela tango nyonso bondela, et la Bible nous dit que prier sans cesse 2023. Oh bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, réveille-toi bien-aimé dans le Seigneur, prie comme tu n'as jamais prié. Et de Konanga sa moto ya prière, bien-aimé dans le Seigneur, Toyoka Kim Koloana Keno, depuis Jean-Baptiste jusqu'en ces jours, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut adopter la violence pour être au long à Satan. Yangode Tozali Koroba na prière, mais sous thème nabiso ezali l'arrestation de Pierre. Pierre, tant que na boloko, bakanga qui pour il y a la persécution qui avait déjà commencé na katia Israël. Persécution na Israël qui babanda qui ko interdit bango qui bakoki ko yana doctrine wana te bakoki ko prêcher Jésus te. Bien aimé, bango balobi que à vous de choisir est-ce que biso to pona ton dima bino ou bien ton dima Nzambe. Yango de temps baponi bongo, c'était la guerre qui était ouverte. Bien aimé dans le Seigneur, arrestation et bandaki. Bien aimé dans le Seigneur, toujours le belango et susuki natango na biso eli kolobake ne kondima otondime la Nzambe. Yango de mutu e fongo la biso zela yake et munguna abundi sabiso. Bien aimé dans le Seigneur, yango bien aimé dans le Seigneur, bakangaki Jacques Barbomi Baté Moutuna se Makolo Likolo, bien aimé dans le Seigneur, yo mutozo ba nano mon la persécution tozo zole la kaka ke pona libala mais ce qui est là que arme telemi boye que Yesu bien Yesu te est-ce que olinga qui résister bien aimé ka pona libala que nano eyete et pourtant Zambe ayebi ka kopesa libala mais lokola que zana bébé olinko yekolate olinko kolate moi Zambe abalisa yo ezate yo ko mwana na yo ya 7 ans obalisa ye. Bozana ba bébé spirituel ane Luka ete okola bozala ke makamba Nzambe eke obanda ko sala ngo yango moko tala bana oya mikolo sokala mukitongo okende osokola ete omema na classe te ndeko nanga mais tant que bozana bébé okomona loboko na Nzambe te yango nde bakanga Pierre nakati boloko oyakati na cellule azalaki na 18 soldats bien armés jusqu'aux dents kaka pour un simple civil qui n'avait même pas une lance. Et bien aimé dans le Seigneur, Sakanana Satana peut être pour détruire yo akoluka banchor nyo sa famille na bino bator ya quartier ya balabala bakaka pona yo kakana. Bien aimé dans le Seigneur, et kaka jour moko kaka kenyo babimisa petelo ete babomahe. Bien aimé dans le Seigneur, possibilité moko kaka ezalaki wana ezalaki kaka kenyo abondela mais akoka ko bondela te azalaki découragé, azalaki déçu, azalaki démoralisé, azalaki désemparé. Bien aimé dans le Seigneur, tala
Tala ndenge makambwana ndenge mutu et même makabatu bien-aimé dans le Seigneur. Il était confus. Il était confus. Bien-aimé, abandaki ko prier. Mais tant prière et tokaki et pas Jean-Marc Nanda qu'on a bandimi ba péris prière dans le Seigneur atindaki anginaye onion so ezali ke to sito yekola ki ango ezali récapitulatif mais bien aimé dans le Seigneur ange de Dieu t'envoyé à côté na kata prison onion so to zolobela Namkanda, acte des apôtres, chapitre 12. Bien aimé dans le Seigneur, ange à côté de la prison, à côté de Pétero, à Bédi la Mouka, Yangonde et Bela Batubo la Mouka, année 2023, la Mouka en tant que serviteur de Dieu, nazo bonde la ke lo boko ensemble touché yo o la muka o la source mal mbaté ndenge zala ki wana na 2022 bole mbwana 2022 etikala bien aimé dans le Seigneur yangonde alobiki oza wa ceinture na yo wa manteau na yo lata landanga yangonde déplacé tozali kotanga na mukolo oyalelo acte des apôtres chapitre 12. Et dans le Seigneur, pour la faute de temps, tout ça, quand on a minute plus ou moins 15 minutes pour la exhortation, mais yoka, li solo, dengue, ezalaki, lelo tokotanga, acte des apôtres, chapitre 12, verset 10, mais pour la comprendre en haut, malam, tant sous aux andeko, oyeko, landamate, au nakatikati. Verset 8, la Bible dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture, attention à la tiango, tes sandales à la tiango. Et il fit ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Si tu expliques qui déjà, qu'est-ce que la ceinture, tu expliques qu'est-ce que les sandales, tu expliques qui déjà, qu'on s'enveloppe dans le manteau, et ça une protection. Verset 9, Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Distraction urbaine zamba zana ngomingi zamba zali kopede zamba zali kosala yo zomona ngote zomona kutu kaka ke zali by for na yo ezali ke norme sala ndenge na zu mukanda na ya na mboko kutu na zo mukanda na facilité ozo yeba kutu te ke facilité wana nzambe mutu a facilita yo ozomona te ke ovanda na libala ebele mabala ezo panzana dabla zo panza ou bien bango moko bazo panza mabala yo zomona ke ngai na vandi ngai na ebindenge ni bavanda kana mubala ozo bateke zambe de mutu asunga atusha motema na yo ozo mona ke yo moko Pierre awa banda komona on dirait que non ezali ndie moko bala bazo ke de classe bazo réussir bana nga bazaka mayele ozo bateke mayele wana ezali ko uta pas dans zambe manque ya reconnaissance bien aimé dans le Seigneur ingratitude année 2023 cause à la source ingratitude cause à la source ingratitude nango bonaye azomona kutuke ezali vision ezali imagination naye azomona te ke ezali un fait réel na verset na biso lelo tukotangani faute de temps na mon minute nyonso elingi kosila lorsqu'il eut passé la première garde bozoka siko tango bazalaki na kati tango ange asali ba exercice nyonso wana bien aimé dans le Seigneur délivrance na yo ekoko ya te kimbala moko ezalaka processus ezalaka na temps ezalaka na ba moment ezalaka na ba circonstance na yo ngonde ekoko salema tala tan nyonso wana ezalaki na kati ya prison ba betie lata ceinture lata sandale lata manteau na yo siko landanga wana nde bazana na kati. Mais ce que tango Pierre abandi ko landa ye ipona ye kutu qui dit bandenge batom kilbaloba que azomona azo comprendre makambute ya koza lokola Pierre te que muto comprendre makambute makambanzambe il faut omi pesa o banda ko comprendre Seigneur quelle est ta volonté na yo zadini ya santé nanu yo zana ngwana oui bite que non ebele bazana santé malamu te malade ndeke babisa to belaki na belaki corona na 2022 wana oyebi combien bakufi na corona siko yo beta hotel ma beta tolo na belaki yango na bikaki na monaki yango kutu eloko te kutu ebisa bien aimé dans le Seigneur ezali nzambe o azali nde simana yo nde mtozo rêver bien aimé dans le Seigneur mwana ngo kutu mwana ngo abandaki atika mobulu mwana ngo atika diambe ya ba prier ozo salawana mais yo zo mwana ngo kutu kaka ki ozo rêver
Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans les rues. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Bien maintenant, le Seigneur, Tofongoli sous thème il y a les portes spirituelles. Bien maintenant, le Seigneur, faute de temps, tu introduit en lelo, tu koya continuer nango. Les portes invisibles, les portes démoniaques ou les barrières spirituelles, ou bien ba blocage spirituel, ou bien toko bengango susu ba limitation, ou bien toko bengango ba galère, ba précarité, misère, souffrance. Ok, monde à ténèbres et imposabiso. Bien aimé dans le Seigneur, les alliés Pierre était hier mutu akende komi kotisa nakati ya prison wanate. Bien aimé dans le Seigneur, les alliés que monde à ténèbres imposabiso makambebele. Donc pour s'en sortir, il faut kaka l'intervention de Dieu. Il faut que Dieu intervienne. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il lui passait la première garde, wana, les alliés qui n'apportent en dehors, il y a que 18 soldats au Bazalaki, nakati ya cellule, tango kaka bimba, comme place wana, porte et fungwami, ngomoko, yali bosonano. Puis la seconde, puis Yami Balé. Et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Bien maintenant, le Seigneur, minute nanga, ici, mène ils allaient introduction pour la collation et spirituellement, nous avons ces portes spirituelles, nous avons ces portes invisibles. Yango de zomona ke via batebele et zalaka bloqué via batebele oko kufa malheureux pauvre, okufa spirituellement au gumbama mukongo, okufa maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, que tes portes et tellement de bosona yo ke no yoko ko bikate yoko kiko avancer te yoko kiko balate yango de moni batunsus ba se décourager le col Pierre aya makambo mabala ngoku tu na moni na tiki na ngai na vanda na ngai kaka. Bien-aimé dans le Seigneur, oh na moni kutu que na kobonga susute na moni que on dirait que na kobota susute et ça ba limitation wana o ezali liboso na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, ba blocage wana yango de il faut to côté lango na prière to buka yango to briser yango to be l'intervention ensemble tango ke oko buka yango ozomona ke zo buka na te bele l'ensemble. Seigneur kota vinanga papa tala na zozela libala ça fait longtemps. Et si tout le monde est en distanciel, il y a un sujet na yo asate au tangi kombo ya sujet na yo kaka lo lenge sali tala na famille na biso kota petit na famille biki sa famille na yo na prière na yo ke buka ba barrière wana buka ba limitation wana yango de je devons à le bela kango ke tala biso kaka amona kikaka o ya yemo côté alobi na Manassé awa famille nanga toza le plus pauvre ya Manassé donc toza batu ya suka donc makambo simba kanango te bien-aimé dans le et koloba ces portes invisibles là il faut kaka la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ pour détruire ces portes là peut-être tout le monde a ma porte et fungwa medabiso tout le monde a qui dans 2023 au changement ekota nabomo na biso so quitter tu resteras toujours dans même position wana okoti kala kala bongo ko kufa kala bongo kala na même position wana yango to monaki na tango ya kala moko akufa atika mwasi na bana mibale na banyongo ebele yango nde makambo o diable ayaka kotie da yo yango wana pourtant ezali li banyongo ebele ezali précarité ezali souffrance ezali misère ezali divorce ezali ba séparation tozomona oyo yango nde ezali ko uta na banzela wana. Bien-aimé, toko ya kozongela ngo ete na pokwa lelo to introduire ba porte spirituelle, les portes invisibles mona na katena miso boyoko mona ngote. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de tango makambo esalemi ezali poete epesa biso ba leçon spirituelle, ba porte démoniaque, ba blocage wana au nom de Jésus.
Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants ce soir pour la parole Otoyoki. Et Seigneur, que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa grandeur, dans toute sa révélation, dans toute sa puissance. Que ta parole habite en nous tous les jours, Seigneur. Que ta parole habite en moi. Alléluia. Ti mukolo langa ekosila na sena mo oyo papa maloba na yo elongwa te kati na bongo langa na vivre ta grandeur, na vivre ta puissance. Bondela bien-aimé dans le Seigneur. Ozo kumisa nzambe nzambe oyo alobe biso toloba kite na ministère oyo ozali koya po ete toyo kaka parole. Alléluia. Seigneur notre Dieu, activez la faim et la soif de Dieu kati na bongo langa papa. Pedisa moto ya prière, pedisa moto ya parole. Alléluia, ensemble, tata, na linga ensemble, que je puisse marcher à la lumière de la parole de Dieu, que je puisse marcher à la crainte de Dieu, bien-aimé. Est-ce que tu es là? Tu es là dans la crainte de Dieu. Marche, alléluia, que je puisse marcher et à la lumière de ta parole, Seigneur. Alléluia, bien-aimé, tu es là ce soir. Alléluia, tous les là. Et ensemble, oh papa, malobanayo, et je ici ça, katna bomo, nangai papa. Cher Saint-Esprit, aide-moi à retenir des versets bibliques. Aide-moi à lire la parole et la comprendre. Alléluia. Alléluia. Moli musantu dans zambé ce que sungi n'a été n'a qu'au comprendre. N'a qu'au comprendre. Alléluia. Bondela. Moli musantu. Asungayo. Asunganga. Alléluia. Papa n'a pas côté. N'a te à sang malam. Oyo n'a peuple n'a yo papa. N'a zala n'a posa n'a toujours. Papa maloba oyo. Oyo nazali côté peuple na yo ezo esika kati na mitema na bango au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur basenga kango epai na nzambe o nyonso tozana ngo posa boyoka kate na prière ya suka tango na le bon de la raquette. Que le Seigneur nous accorde tout ce dont nous avons besoin et pour la vie et pour la piété kaka na bom et kaka na makambo ya mokili kaka te mais la piété pour te bon nzambe na biso et ko la bonne de la bien-aimé dans le Seigneur. Merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs. Yo oyo bandi na biso susu mbula oyo papa pedi sa moto ya kolinga yo. Alléluia. Et que je t'aimerai Seigneur, je t'aime oh mon Dieu, et que je t'aimerai tant que je vivrai. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie 23, 29. Que dit le Seigneur? Seigneur Alobinine, Alobiboy, que ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Année au bien-aimé dans le Seigneur, toko utiliser marteau ensemble, paix moto ensemble, on a kotumba, ba blocage, nyonso ozali na bongo na biso, on a ko briser, ba limitation nyonso, ba blocage nyonso ozali kat na bongo na osomana te que ça ne semble pas marcher. Et là, financièrement, et là, dans autres, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons un marteau, alléluia, et là, nous sommes sur le plan spirituel, car à l'été, tous ceux qui ont un Jérusalem, Nassimbi marteau, le bac Nassimbi marteau, on va bico bouka. D'abord, tous ceux qui ont un zali katina biso pas au diable atie katina biso bandana no incrédulité zali que aux hommes de les hommes on dirait que non et que simba te peut te batilingi bazo prière na formalité kakaba comme kakake par habitude comme habitude non bien-aimé dans le Seigneur il faut kota katina yo il faut kota katina na mozindo nango alléluia na marteau yanzambe azali ko briser incrédulité katina au nom de Jésus. Brise incrédulité wana yango porte ya munene spirituel we zali ko sala ke maenzamba yoka yo ezate pete Bible élobike. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bible était. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'approchent. Mais tant yo ozali incrédule, okozwani, okotikala kozwa le côté et pas dans un nabuki, incrédulité katina marteau, ensemble, audience ya ba doute, ozali ko ya katina bobo nanga, ya ba découragement, na brisé, na broyé yango nyonso au nom de Jésus-Christ. Incrédulité nyonso, na buki yo, na brisé yo. Libère ma vie,
au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Buka Nyonso, au nom de Jésus, na marteau ya nzambe, katina bomo nanga, ya soki kena no bongisi kote wanate, ya ngonde komona ete, makambo ezali ko changer te, makambo ezali ko koma malamu te, na buki, hallelujah, incrédulité nyonso katina bomo nanga, na brisé, hallelujah, toke Jesus na balien nyonso comme ça, ya soki ozali lié, ya ngonde ozomona te, ozali limité, ba limitation nyonso katina bomo nanga, brisé yango. Alléluia, limitation nyonso oyo c'est-à-dire ko limiter bongo nanga ya soki ozali limiter ke partir na ndako bakangi porte ozali libre kaka na ndako mais po bima libande ezate po na ni po porte kangama oza prisonnier okoki kozala libre na cellule place batie yo wana ou bien bakoko ya boye quelque temps babimisi bino botamboli bozongi bakangi su ya tous à la poste était tous à la réellement libre, car la parole de Dieu nous dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Papa, la limitation, na brisé, yango na marteau, na yo na stingi marteau, na poko alelo, na bouki nyonso, alléluia, la limitation nyonso, ezali kati na bomo nanga, alléluia, pouvoir nyonso maléfique, ezali kati nanga, alléluia, na broyer yango, na brisé yango, pouvoir wana ezali ya hérédité, la famille mususu baloba ke bino boko kosambela te, kosambela okoma kosambela, et me mangambo, brisé, na brisé nyonso, ya hérédité, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, il faut misalaka auto-délivrance chaque jour. Alléluia. Limitation sous ezali ya masumo. Tala onde ozalaka mutu akanda ti lelo kosambelaka kanda na brise kanda na broyer kanda ya kanda ezalaka ya diable. Ntango oza nango nzambe po aya kopambola yo. Diable aye atelemi alobi ke tata atala ata yo moko kanda wana bazalaka nango wana ezalaka ya yo bien ezalaka ya ngai. Brise kanda, brise, au nom de Jésus. A brisé l'impudicité, a brisé moteur ma ce que on a nos bongités et ba prier et pas jamais que ba bondela ba butu mimi ba ou bien misa pour la libération à Pierre ba bondela butu mi ba lete misa tout est butu mokoka au nom de Jésus. Seigneur, libère Pierre, Seigneur notre Dieu, ton éternité papa ce qui tombe étern ba ko boma he butu wana kaka intervention mais ya yo tala 15 yango même sujet. Alléluia, buka nanu ya mabe nyonso kati na bomo na yo. Ya soki omoni ke ozaka toujours colérique, briser la colère, la nervosité, l'irritation. Alléluia, na brisé. Eli koloba masumo yango tozo beta, tozo ko briser puissance ya masumo, mato ya nzambe na broyer yango, na briser yango. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tous en attendant mouké. Mais yonde bandako kota bandela nanu na kati na yomboko bandako briser nyonso nyonso ezali ko limiter yo yangonde bengami ba porte invisible soki oza mutu akanda ya porte munene etelemi ange de Dieu ayepete apambola yo amone ndako na yo porte kangama azongi na collier na yo ezongi lo la pona kanda colline na yo ezongi lo la pona moteur mabe. 2023 change, bien aimé, briser moteur mabe, que au corps motema pete, motema malamu, motema boboto. Alléluia, alléluia, alléluia. Porte mususu ya munene ya kodeka l'égocentrisme, ngai briser, ngai kufa papa. À l'apôtre Paul a le bien. Ce n'est pas moi qui vis, maintenant c'est Christ qui vit en moi. L'égocentrisme, brisé. Porte ya munene ya l'égocentrisme ya ngai na bongo te ko simba biloko na ngai te na mbongo na ngai ko sakana te ngai tant que ngai wana na ekufite. Alléluia. Okolonga te to brisé yangonde otobane 2023 oh Seigneur ngana zaposa ete na mona. Alléluia ba porte wana efungama yangonde to ya ko zomela kotanga place wana bien aimé dans le Seigneur. On a faute de temps toujours ali ko briser ba porte nyonso ya 2023 munguna akangeli nga akangeli ya ministère na 2023
porte auto yebri yango kombo to yebi kombo nango te brisé 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 oh brisé to brisé to brisé to brisé alléluia d'abord oh ya katina yo et puis siko ya diable ya bandoki nyonso ba porte nyonso oh ba teli la ya omoni et avec une carte de prison mais bloqué alléluia dit que ba blocage nyonso ya 2023 na panzi yango na bana na ngai na famille na ngai na bobo na ngai na ministère na ngai papa ngai pe na zamkambi na peuple oyo pesi ngai papa ba porte na bango Seigneur notre Dieu et fouama briser ba porte nyonso briser ba porte nyonso Seigneur nous voulons être réellement libres comme ta parole nous le dit nous voulons être réellement libres au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus siko mais première partie c'est là qu'il y a verset Jérémie 23 29 et ta parole est comme un feu yaya prier ya moto belelango tango nyonso moto na nzambe alléluia na prophétisé moto na déclaré moto et consumé ba œuvre nyonso ya diable au nom puissant de Jésus ba blocage nyonso alléluia Seigneur c'est l'équipe yo te mutoloba que ma parole est comme un feu alléluia au bengami fait de vos rangs afin dévorer ba porte nyonso tumba yango nyonso parole na yo moto na yo tumba ka nyonso alléluia ezala ya bibende ezala ya mabaya ezala ya porte ya lolenge kani moto na nzambe papa alléluia barrière moko te kanga vie na nga barrière moko te kanga ministère na nga barrière moko te kanga bana na nga barrière moko te kanga famille na nga moto na nzambe moto etumba nyonso papa alléluia nzambe tata audience oyo nzambe monguna atele melango te moto na yo et il pas écrit que le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable par à travers ton feu yo benami le feu de vos rangs œuvre nyonso ya diable monguna atele na 2023 la consumé et la calciné na poko alelo au nom de Jésus alléluia bien-aimé dans le Seigneur ceux qui t'ont bandi boye ane oyo to comme on a ensemble mais changer yeso banga katina yo na koko ya teke na kosa bino ndenge tozomona na église ozandumba ozamterna be ozamuto akanda oyeba ke loboko na nzambe sale ko sala te c'est ça c'est ça le vrai évangile bien-aimé dans le Seigneur yango de matin à liboso Seigneur abandé repentez-vous car le royaume de Dieu est proche Jean-Baptiste repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ba disciple babandi repentez-vous en a éli ko le bakero changer soki o changer te o sala mila ya prière pour mona le boko ensemble butu oyo na maboko na yo alléluia biso de bate biso de la pasteur to la ke to bonde la bino na pour le mafuta que non nzamba ko sala nzamba yebi ne alléluia yebi ke yonde o changer alléluia nzamba yebi ke non tika moto mabe butu oyo na maboko na yo nzambe tata kimia na yo nzambe za na biso protéger ba demeure na biso papa protéger ba na biso protéger famille na ngai papa alléluia protéger peuple oyo nzambe pour que malheur ne nous arrive Seigneur alléluia butu na biso pongi na biso ezala doux et agréable alléluia ba songe na biso ba rêve na biso na maboko na yo lumière na yo briller Seigneur tout monde na yo nzambe tata protéger biso papa bonde na yo bunde la biso bitumba ya butu nzambe tata alléluia tola la pété le kola ba pagan parle-nous yote mutoloba na Nathanaël que désormais vous verrez les ciels ouverts les anges de Dieu monter et descendre papa tikete mokola mona lola na iko fungwama komona ba ange de Dieu komata kokita pour la gloire de ton nom makila na yo et la couverture na biso contre coup de froid nyonso ya monde ya ténèbres contre bouclier ya feuille protéger biso na bouclier contre tous les traits enflammés de l'ennemi alléluia nzambe tata batela tina bandeko na ngai bazali na village tina ba okuti na yebite batela bango nzambe tata alléluia batela pe ba chrétien nyonso dans le monde entier ba oyo bazali ko prier lisusu te couverture ya makila oyo couvrir bango baza pe bandeko na biso kati na Yesu o batela bango alléluia érige un mur de rein mur wana oyo tozobuka oyo ya bango wana papa yango etelemisa yango epai na biso ntango bakoya boye bakuta mur wana moya akote eza te toyoki na mateya te keno ange aye po ete apambola yo aye amoni porte na yo ekangama yango nde bantoro ntango bakoya baesprit maléfique ntango bakoya po ete baya koloka biso bakuta mur wana ezala kutu invisible baya batutana na mur wana bapanzana
Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie, vie n'a vu bonga papa. Alléluia, tout mon changement. Alléluia, papa. Ma bala et sopana. Alléluia. Seigneur notre Dieu, basiba et combat. Bota au nom de Jésus-Christ. La barrière union se quoi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, papa. Alléluia. Et pour la vie et pour la piété, bon sang de la vie, bonga. Au monde banana, yo ba topé la moto, ça la biso ba flamme de feu, Seigneur, pour nous. Alléluia. Tout ça la pour nous pour toujours, Seigneur. Alléluia. Alléluia. To linga yo, to tanga malobana, ensemble malobana, yo vanda kat na biso. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Porte mon côté, kokiko résister, yo, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, il est là, il est avec nous, il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi. Et à Kumisakaye, Nicolas, ce beau papa. Comment on a le changement, comment on a le et bah porte on est au panza na ngomoko au nom de Jésus Christ. Tomi personne mais pas dans mais tomi personne na ba église, tomi personne et na ba prière. Au lieu que tomi personne pas ensemble, on a ba prière, on a ko gêner et ozo gêner combien ça ko gêner et bima batuna nzoto c'est bima biso na nzoto kanga na Yesu. Alléluia. Jésus a vanda katina yo a transformé yo, a changé yo mona vie na yo ndenge et ko changer. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Yangwana, pourquoi nyonso ko zangate yaka été to lukanzambe to bon de la avant ya ko kende ko la to pesa moto yangwana ne to pesa moto le lenga to pesa c'est bien-aimé dans le Seigneur. Était tout le monde a changement afin que ma porte soit nékoya. Pourquoi nous sommes à 21h na heure à Paris, heure à Bruxelles, yaka de konanga, kozangate mais yam kolomisa tout et la kapona banana biso de konanga et ya tongo nyonso nangonga 6h du lundi au vendredi yaka était tout bon de la zombe, tout le kazambe yangonde na tongo prière défensive. Na pourquoi offensive Bible le bic et tout ça la prière nyonso toko bossa la prière mon côté tongo défensive pourquoi avant de ne rola la to attaquer pe bango to attaquer pe bango au nom de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur mais samedi tous en a payé kozangate bien-aimé dans le Seigneur. Tant que les cas samedi au programme éthique comme d'habitude il y a que veiller dans la dernier samedi à moi mais bah samedi na dimanche programme et zongikaka 5h30 bien aimé dans le Seigneur mukolonyo sur dimanche tous en enseignement biblique enseignement yangwana oyaka pété yangonde bosomona moi écoute on s'en pape ça yo ozolukana ezate zoana ba kisigiti ensemble ya ko protéger na yo même quand mine ne ba prodige ba extra wana moi ezamba sala yo ezate oza bébé samedi et dimanche na longa 17h et à Bruxelles yaka été oyoka malobana ensemble nase awa lokuta ba coordonner na biso nyonso ceux qui ont un problème particulier au benga to sunga yo en particulier ndeko langa pe numéro ya compte bancaire des aliwana ndeko bo sunga musala na nzambe bo kangi maboko bozo sunga te ndeko langa soki ke nyonso nazali kosala ezali kaka kobimaka na misolo na ngai boko pambola mate il faut bino bo contribuer et naza na ba dépenses ezali énorme mpona mosala oyo mais bino bozali kosunga te bosunga pete nzambe asunga yo mpe ndeko na nga baction de grâce na bino tosi simbula na moni yango te attention bopesa na église na bino gloire à Dieu pana problème eza nango te mais soki opesi te na église na bino opesi te yaya osali eloko moko te yango bien aimé dans le Seigneur
numéro à compte bancaire ezali wana PayPal pe ezali soki bandeko baza misika mingi tant susu monique na ko virement bancaire ezali te mais PayPal ezali international ezali osunga mutu nyonso mais basantime na bino ezali te yaya zwa ezali te ke po toza mposa mbongo soki olingi omona loboko na nzambe zwa ta 1 euro kaka 1 euro kaka symbolique chaque non chaque mois ebanda koleka na ministère soki tosombela yango micro soki nafuteli yango internet oyo nazosala oyo yaya nzambe akopambola tia 1 euro kaka eza te ke lokoso ya mbongo bien soki nini 1 euro na yo tiake au moins chaque mois batuna yo te otie ordre permanent ke ebanda kosunga œuvre ya nzambe nzambe akobosana te nyongo nzambe atikala na nyongo ya mutu te yango bien aimé dans le Seigneur soki nano sabona nanu te sabone na yo ndeko na ngai mpona munene na nzambe osabone ndeko bokende susu na deuxième chaîne na biso bosabone kuna ndeko na nga pour la gloire de Dieu bolimbisa ndenge tobandi boye soki ke osabonaki olaikaki na mte like mais ntango ozokota eloko ya liboso like ndeko na nga na YouTube azolakisa ngai bino baoyo ke bosabona te me bolandaka ndeko na ngai ozobanga nini ou bien soki ke ozomona ke no ke moyen osala commentaire eza te elingi koloba ke oza na compte oza na email ya Outlook te ozali na Hotmail te ozali na Gmail te yango sala yango dans moins de 5 minutes osali compte wana okobanda mpe kointervenir kaka te na YouTube nyonso YouTube eza lokola Facebook te ke opo okota YouTube il faut ozala kaka na compte non YouTube ezalaka à la portée de tous mais okomona ntango ozomona ndenge bato basala bacommentaire moyen mpe osala commentaire eza te obanda kolanda kaka mais na YouTube ke osalaka ata eloko moko te bien aimé dans le Seigneur ezali ndenge wana yango bolike ndeko na nga bosala bacommentaire bopartager pour la gloire de Dieu na baréseaux sociaux na bino bolobela mpe bandeko na monoko boinvite mpe bato mbaya korejoindre biso ndeko na ngai ntango tokomi wana tokomi na suka tokutani susu mokolo ya lobi dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Butu malamu na mutu nyonso.